N'a le bel film. Puis une épisode disruptive. La moni famille bot on dirait to comme ya. J'ai senti que hein, to comme ya. Continuez avec cet élan là, continuez. To longo la carte distraction. To longo la carte distraction. To sa ka promotion. Parti au moni que c'est pélicio. Katango tango na TikTok na to lek. Un délinquant. Tu n'as même pas de vis dans ta tête. Un homme inachevé. Papa, il y a un problème, madame. Qui ça, moi? Tu veux que j'attrape des microbes sur ma peau ou quoi? Allez, allez. La soupe, ça y est, qui c'est au Vanda? Attends, je te demandais si je m'assois ou quoi? Qu'est-ce que t'as dit que je suis venue pour Vanda ici? Tu n'es déposé celle-là et pour voir ces microbes que tu as au monde. Tout ce qu'il sait faire, c'est enceinter. A bébé selanga monananga, a tout payer zemi. Voilà, maintenant elle est toupeuse. Elle porte un bébé. Elle est bien tout pas comme tu la vois ici. Donc dans très peu de temps, voilà, bakobenga yo mami ou mémé. Ya solo. Regardez. Regardez. Un malheureux comme ça va nu pied. Nikita, toi tu m'as déçu. Nikita, toi tu m'as déçu. Maintenant, Lélo Nikita enceinte. C'est ça la question que je vous pose. Je me reste que vous répondre dans les commentaires. Est-ce que la faute est que n'est pas à papa Alain, papa Serge, et que n'est pas maman Nabiso Annie Biasi, bien sûr que n'est pas maman Esther. Là, l'âme, ça toujours conscience. Il y a famille Libota, il y a madame Belleville. On va bien dans mon thème, on va voter la première tour. On va faire mon bondo, on va faire le choix la bango, meilleur choix. Il y a moi sur à bois noir sans nini, sans choco. Voilà, sans choco. Sans choco. Une femme naturelle, hein? La reine. Baby que si là, on a mon mama bemoko. Ah, si là. Oza moté mama be. Donc si la poyo otia la reine na ba film. Il fallait un de conseils na ba no pardon hein. Vous voyez quand le ben était poigné la première pardon. Tant que première, deuxième on l'était poigné. On se dit comment la 10. 10 pardon. Tant que a touché les points les plus pété ba fan na yo. Ba fan ba leli mam silimbi saye, mam silimbi saye, mam silimbi saye. Oui, j'ai mis ma ibé dans le théâtre. Tu as qui na maman présidente de quoi la reine nationale longa groupe na e kala. Ba président ba groupe. Mikala Sila. Ba président ba groupe. Mikala Sila. Ya Doudou président groupe na e mwazana mukala. Nani? Ngulu masa mukala yasila. Ya tete pa na ba ni balekaso na chaîne nyanga na chasa. Mukala yasila. Mwana ko silika. Paché mukala. Non mais boza batako bozo epatenga. Cardozo amukala sila te, amukala Belleville. Mais Cardozo aza mwana oyo abibi pa ya papa na biso nani comme na modero totokani alekape. Et pa ya mayo. Mais ya mayo lelo mukala ya sila. Ya makama mutu. Ngai bomona ngawa boy. Na kota kalemba ba pesa ko compter. Teka na pusa nika kota ba cheche. Mama Ngai mayo la danga mbangu na lemba. Ngai mayo soka bunga na lemba. Ça veut dire to bandaka ngane obenga ngoni ni lit ya mbangu. Ngali bosu ya mayo na sima. Ya mayo za feste mageli bumuni ya mayo za mbangu. Siko ya tete to kuta nena makamba president makamba biso Sinark. Place to ko dinanga na tete na ba mai wana wa piscine wana. Ils ont raisonné.
aya tete na kata mai wana meza somo zo balwaka boy zo balwaka na mai kima simba elipate na ena sujet ya maman Esther Ngalasi. Maman Esther Ngalasi lelo yo elle est heureuse aujourd'hui parce que na vie net rôle bateke non azanga kipe mutu. Azaki pe na mutu o ayake. Mais maman Esther a dit quelque chose à lobby. Mutu koza o kwaye okuna ye ko regretter te parce que Jaco non akoya. Jean-Pierre Yakende, Okuna Yakende, Fabrice Yakende, bien aimé. Dieu va faire jusqu'à ce que ton Jaco va sortir. Amen. Pourquoi beaucoup de ça va émission maniqué? Hein? Maniqué yo na toto Jaco le lobe coupe ma mère saint toto Jaco ko lo balikam. E coupe non ya ba intellectuel ba tamayele. Hein maniqué langa. Est-ce que tu peux mettre ta bouche dans ma mambo? Yo kutu nani oyo akin R9. Avec na âge mono ko bota. Est-ce que maman Esther ko bota tonton Jaco? E wa to maman Esther ye wana. Balati baga fiancé. Lokola mida lo bake non leader a misi na ba privé azolo bakeza président la DSOB audio ango il faut fuiter il faut toka audio ya voix ya leader a misi dans le azolo bake non ezali président la DSOB pour eza audio so da audio faut toka on a ba réseaux sociaux faut to dima ki leader a lobby ango pour ye moko na émission le que non maman ese maman mida ba page tanga bi ba polémique bola tanga ba comédien te parce que ye moko le leur changer sur langage de alors ngala besoin ka audio wana ABC ba maman na babi la di esobe mutu abwakeli po ami sa lo babongo na ba privé a obeti la ba na privé que ba ABC mutu abwakeli et la di esobe parce que bazaki na mo ba guerre froide na ebima parce que eloko yo mi dazo linga asala e kota confine ba abakouk parce que groupe ya papa la biso esobe e ko linga te ke mida o alobela kasila aya koloba bilo bobo pour la président la bango et c'est que ba samba ba koya et c'est que ba Peter ba koya et c'est que ba fille na bango so ba koya et créer polémique na do créer ngo molobela si la mida koka Olim sanga na ka mi de la particulier et da rabattu sauter. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.
toujours dans le même plaisir de savoir que d'être nombreux, être branchés, scotchés sur votre chaîne J'ai Télévision. Eh bien, je suis là, Jemima Ibé, le maman de 5L. Appelez-moi la paniqueuse, hein, la femme du patron, la giga, maman miniature, motonacité. Voilà donc, gros B de la presse congolaise. Il y a Bino Moko, hein, de partout au Botalanga. En tout cas, déjà, bah, merci parce que vous êtes là, vous avez s'abonner. Donc, aimer, donc, partager ma vidéo, c'est ce qui me fait énormément plaisir et c'est ça qui m'encourage, qui me donne de la force de continuer dans ce que je suis en train de faire. En tout cas, merci beaucoup hein, pour vos j'aime, pour vos messages et dans la privée et dans la chaîne. Encouragement la bino bozoko et quand on fait l'émission ensemble la bino ça me fait vraiment énormément plaisir, ça me va droit au cœur. En tout cas, Nabino, surtout, tous ceux-là qui m'aiment beaucoup, hein, qui aiment Jemima Ibé, la personne de Jemima Ibé, de Jemima Zalaka, moi, Imour Naye, moi, Matou Mouli Naye, Matou Bolingara, on appelle la Lingara Bilo Moami. Na Linga Bilo Moami, vraiment. Na Kraka Bilo Moa Koleka, et aussi, famille Libote de Bévi, quand il a patron, merci d'être là. Pour moi, et la mona qui paye la chinois, hein, la mona paye la Chine de Karine Mokonzi, la baronne, babi, la baronne, mami de la Chine, la mona paye la famille, chinois. Mais j'ai même autant habité pour Annie, tout aux alarmes, oh, chinois, la ngai, olinga mingi, donc, n'a dit que c'est la famille entre moi et Karine Mokonzi, c'est une histoire d'amour, quoi. Voilà, donc, merci. Beaucoup, les minutes vous allez partout, à Olinga, à Kutala, vous consommez Jemima Ibélé et merci Déjà, j'en profite pour présenter mes sincères condoléances à tous ceux-là qui ont perdu des êtres chers. En tout cas, ma condoléances Nabino, beaucoup fils, bobungisi, naïvi parce que bobungisa, d'abord parce que ma classe, nos courage, pour continuer le sous na chemin parce que nous les allons moulaï. Liwe les besaote donc pour la mabele continuer parce que tu as quelque chose ba pèlerin tango ekoki namtaki na ndenge na ye je te donne vraiment la force yo otiko bungisa être cher na yo et déjà ba bonne fête na ba tout beaucoup fêter ba fête na bino ya mariage beaucoup fêter ba fête na bino ya anniversaire en tout cas au ba baptême tout ça en tout cas ba bonne fête à vous tous hein donc vraiment c'était ça madame Bévi quand il a partout la poutine de l'écriture maman comment mon colo ba titre à ma casse ce bambote de là au talangai là je vois la grande H madame Sakina et la grande H bana teme le colan zetu ndino na kitite la grande na temi penza nazali wana la grande na telemi maman Brigitte un koufi Mago boya mwana moi je t'aime beaucoup moi Brigitte koufi Mago boya mwana moi je t'aime beaucoup lelo eza poatalas na opoata maman Martine Kilanda Pepe Kilanda ça dit Pepe Kilanda mbala pembe ça dit ane belé bali aka blomo comment ça peut mbala pembe donc ba bonbon voilà donc bambote na obino yango wana de partout botala ngai maman Micheline Nzumba bambote na yo bozake bele mami tadina ye tinela nga bakola bilamba j'ai momoni balambi on a tinela kio j'aime en tout cas merci mami tadina qui encore oyo vraiment attends ma bangue za la soute mais il faut yaka ma bangue za la kana misu wana qui encore papa Jean Boud Maembo motema maman Anas papa la Carla Divan et Paulina Maembo bambote na yo lelo émission yeah. Évidemment, pour ton attention, je te conseillerais de prendre un peu de likaya pembeni, soit mungwa, chose à likaya bouté. Tu peux prendre le café, hein, au cas où, yom tozara, attention qui t'a fait matamam mouki, café. Qui encore? Qu'est-ce que tu peux encore prendre? Quoi encore? Trop de l'eau, hein? Moi, maïza pembeni. Parce que la vérité, je veux le dire, mais sauf les injures, mais pour dire la vérité dans le bon cas, la 4 émission. Voilà. Tous à l'époque, auto consommer café, mais la bissou. Et disruptive moment. Et ça me l'a sur le même celui qui a titre au bat se kanga ba commentaire poani.
Je molobi yango kaka. Bobunani ti bokoke yango kaka. Disruptive moment. Tozawa. Mère abanda na misanthropie. Aye na torgnole. Aye na discrédit. Aye na disruptive. Disruptive. Nini. Aye koya na moi nini mon film pas français boye. Et beta biso ba minoko boye. Tokena ko luka ngo. So ebi mo batite moi mère batite moi ma casse français au mère na stocké na ba dictionnaire, stocké na ba Google. Oko comment na commentaire, même songa na bosani. Ça veut dire mutu oyo era comme film a poussé ba idée na ye plus loin. Comprenez? Mutu oyo a comme film a poussé ba idée na ye plus loin. C'est Madame Bellevue. C'est des films oyo pour le on m'a dit il y a français mais français mon fait bien réfléchir. Quand les gens vont regarder c'est pas mon qui français mon peine à Malunga. C'est Madame Bellevue. De là boy nous sommes dans ndenge na ye au moins la connaît pas ya ngeleka aba batita ma film batina film lokola nini mibala ba soso donc ya mutu na mutu ba gu na ndenga lingela ko fait tout moni Madame Bellevue aba film lokola ba meurtrière omoni ba film lokola ma belle-mère fille mère bomonati côté kula ma kolososo ala film lokola ndoki to prophétesse a film lokola makoloso nini makoloso te na bosani mibala ba soso donc namtana ba genre ba titre ba film na ye oyo atiaka donc c'est un peu ça le on a ba ki polémique te maintenant ba ka ba vérité maintenant ça langa polémique te hein pour tout ça pour la tia muto soit à l'aise et ben ba comme so moninga ba comme ko perdre bo sa bisala sala mo bo ezo pesa ngana ti mo akanda na le la film une épisode disruptive na moni famille boto on dirait to comme ya j'ai senti que hein to comme ya continuez avec cet élan là continuez mutu ba ebisinga le binanga non batu musu ba consommer ba film mingi te parce que fait à 100 papiers en France ba Hollande mais famille boto na biso dara la France te dans la Brésil dans le monde entier en fait biso dans le monde entier et là batu musu ba la Turquie ba na ba Tanzanie ba na ba mboka belé ba en Afrique ba en Europe ba en Amérique ba partout nous là alors to longola ka distraction to sa ka promotion parti au moni que c'est pelissio katango tango na TikTok na otoleka TikTok moins facile 15 secondes 60 secondes tu okati otie 60 dt sote leke belé moi 15 kaka mukie pour ceux qui ont tengo kuna belé kuna TikTok na ose eza et puis le ko la sali constat parce que souvent quand ta film Madame Bellevue bo tengo ebelé na TikTok na bino na bit nini que mutu akota so papa Madame Bellevue comme ko zela rasko e pa na page na o donc yo oli a Madame Bellevue na mbongo to lo babongo biso boku to tsaka ngo ba même pas 2 minutes et comme até to longoli mais bino bo tengo ebelé wana bo sunga artiste certain on a dit une petite partie au Zouakayam qui est pas né comme aux langues belé. Comme aux langues belé. Alors vous modifiez, faut modifier moi mon qui hein. Quel soit que sunga artiste. Tant yo quand on déjà belé, maintenant dis-moi l'artiste là-bas. Yo quand on déjà belé, maintenant dis l'artiste là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ça là on moukié, tika batuna posa, batba kelimba on a bela. Et puis, et d'autres personnes, boton la page Nabino, kati logo ya Bellevue TV. Et on vous demande na kata ba commentaire, et zali na chaîne nina ke nekota. Vous ne répondez pas. C'est quel genre de promotion que vous faites là? C'est tout ça là, non, on a bien la vérité. Oh.
Et là, acte moi bien, aux autres, une partie de ta star, au Tiango. C'est pas un problème. Ce au Kangi logo. On mentionnait même pas que les films, ils ont la carte Bellevue TV. Et Mouto a quoi une page, na oube na ni na côte non mouta liboso, ba liboso. Ah ouais, bah, que film, ils ont la Bellard. Mais il faut mentionner que la suite na Bellevue TV. Et la personne va aller sur YouTube pour regarder la suite. Et moi-même, je me suis dit, na côté qui peut dans TikTok, na tali, na qu'est-ce que va commentaire. D'autres personnes qui comme ngainde, la comme kuna que non, na commis un titre, et puis na commis, et ça la belle TV. C'est moi. Mentionner juste ça, c'est rien. Ou alors, si tu veux pas que non, comme belé, tu laisses les logos de Bellevue TV. Non, tant que babablo, on a monnaie TikTok, pas comme la bloté. Pour ne pas vous léser. Mais la lobby. Oh la paniqueuse. Na longo la fille qui dérange. Peut-être soit qu'on zoazon la moi na ya mami va comme la fille dérange. Bien. Ozwa. Comment on a monnaie la place. Là on a outil na 24. Abimi. Abina ah c'est que do bibo c'est que dérange qui artiste on attention na akoto na kuna na mboka na 24 wana ngotanga comment te poser la ba nostalgie. La bien la fille qui la fille qui dérange. Bien ozwa. Pour le kotango pour le sakana de bolingi. Na ya nanga na la panique. C'est pour ça qu'il y a la panique à peine. On a panique partout. J'ai mal idée. Tout sur la pembe. Muto alingaka star na ye. Tout que l'on a musique ya mokili. Oto benga la musique na so profane tout ça. Parce que nga mo lango za basala nka ba chanson populaire tout ça parce que basala ba guitare moko, basala la ba synthé moko, basala la comme tout presque moko. Mais okuna kumsa nzambe okuna pe koyembela ni pe mutu. Autant la juge appena trop te. Pourtant ce que ba golo ba le la faire na bango. Regardez ce que ça donne. Quand ba warrior, ba c'est la promotion ya fali na bango. Ba Kofifil, ba Kofiette. Les lobes guerre les entre maman Bilabel na Cindy le cœur. Botala ndenge nini batu ya Cindy ya batu Kofi bazo ko défendre Cindy. Batu maman Bilabel pe bazo ya. Malgré la carte makambango pe maman Bilabel a tapé moi à côté. Possible les a Kofi za Cindy te. Konde ba comme comparer le lo na Cindy n'était sur maman Bilabel za fier né. Oh tu ya sala ba comparer na Cindy. Okola na makambo donc kola on est qui na 100 et comme qui na 80 70 bébé là on a quitter la wana pour compléter pour maman Bilabel avec na ba tchala mwana ba abisuya ba fire test ba montu na maman azaka na Brazzaville maman Bilabel yembi boy maman na pe kuna yembi boy na ba communauté siko ba yele ba conteste comme maman Bilabel na Cindy donc mutabete ko baba mbodi Kofi obite na so na muta génération la ngatin ngala kene kai pas Cindy tala na longa na mama musique pardon parce que na ya na ngobo yebi na mabe mais na kangi c'était seulement juste pour vous dire quoi quand on aime quelqu'un la sœur qui makamu bine moto ngofo na bi oui bat balinganga baza bat balinganga bazali Tozana pour ça la promotion et moi je suis là pour la promotion madame Bézi et puis c'est un constat si je veux dire surtout celle la promotion bota la biso te poigné on a battu bolinga madame Bézi pourquoi parce que si on vient la promotion à filmer vous ne consommez pas plus on a tout tout bitaka ba bordi tout bitaka ba mbodi kaka e indi e baby kuna moto et peli vous aimez seulement ça on peut pas venir tu sais pas analyse pour madame Bézi comment on va filmer dans les cas. Là, vous n'allez même pas consommer. Pourquoi maintenant un cas, oh, mais c'est tout un problème. Hein? Non, mais franchement. Non, mais franchement. Non, mais franchement.
Disruptive film oyo. Madame a vu souvent ce que ça lit scénario na yo, tant que ya a changé le scénario. Au moins que yo beti à côté. Donc na obo ya koloba loba ya continuité na moi na beti à côté. Nikita, toi tu m'as déçu. Franchement, je t'ai défendu. Dans côté là yo, je te voyais un enfant intelligente, tout ça. Il y a un mot qui manquait la respect. Mais il fallait ce qu'on a besoin grâce pour la bolingo, la grâce, mais jusqu'à aller tomber enceinte. Oxy maman ni Sony, Oxy papa Serge Sony. Maintenant, les lobes Nikita enceinte. C'est ça la question que je vous pose. Je me reste que vous répondre dans les commentaires. Est-ce que la faute est que n'est pas à papa Alain, papa Serge, et que n'est pas maman la vie sur Annie Biasibias, mais que pas maman Esther? Est-ce que Nikita na katanda ka papa na moko asantaki en sécurité souté yango take akende kozwa bolingo libanda l'amour qu'elle cherchait azoko papa Serge te azoko pa ya maman nani Esther te parce que Paris et maman Esther est derrière sa fille. Maintenant Nikita s'est dit que pour que nous se sentir un peu aimé avec comme quoi c'est dans ma grâce. Il y a la supposition, il y a la question et il y a la réponse nabino. Parce que maman ben vu na scénario nao, non linga na modifier moi mke, non linga lo mobe Nikita nda comme na zemi, akikuti na ndako mobe le pang mobe dans ngo bien te pa mettre na l'autre côté, quand maman Esther a fingié grâce pas na l'autre côté mais grâce à na mayele la mutu. Parce que la cause na l'autre côté mais il a la tête et a chamaele. Pas parce que ça lobby en chamaele parce que lobby est coopé ça parce que il a la tête, il est intelligent, il a étudié. Donc lobby ce katanga est coopé ça. Biso ba truc ba teo atata ngene to bito kozwa te il faut la quelque chose na mutu ya mutu ko za PDG lelo la mayele na mutu ko za ni lo so ba grâce à Nzambe te. Na mutu atanga na ete ba oza pe ka de morte akosa na epé quoi comme appelle DG comme en grâce à Nzambe parce que vous impliquez Dieu dedans mais c'est pas seulement de l'intelligence pour le ngama ba vi abetanga bo mo be Paris c'est Wilfried Sikoyo a imoseke pena Paris Siko a imoseke a Kimi place Wilfried la fan naka e yebanité tout moi non lindeli ma mère sera ko bela liboma a seki Nikita so ya moi nende ni Israël merci pesa na scénario ma bongo merci pesa na scénario ya bongo. Si je pas encore plus loin je regarde là où qui ça ndaku ya papa JR Bobo ambulance il a Bobo te ya Bobo Bobo ambulance na mo lo ba sala kata ndako na te soki kindoki te soki trouble te soki envoûtement te mais na ndenga scénario nanga nde na moni la scénario on dirait ebota kindoki sokona kindoki wana ita trouble na kata ndako wana et la cible eza Davina apwa selon magie nanga tutaka ba mikita ndoba na magie nanga eza bongo na magie nanga eza film oyo kotala ngo ka ndengo tala ngo te tala avec l'intelligence tala avec sagesse divine parce que nous ndako papa Tito le papa Tito faut tala ngo na moko boma que non ba parcelle la bongo ça existe papa to to loba la bango qui n'a pas contrôlé. Nous sommes le baraté, mais à contrôler. Pendant que tu fais na baya batongo, tu batongo la bongo nini. Le pont to kota to yebi to kota le kota ki mbongo, o kota ki na musala obimi par terre pour le pain aux amalamuti. Ko film ya bongo et mérité ba vue ebele. Moi j'aime pas pleurnicher hein. Na kala bana ko lela te ngalela te. Ngala là que l'âme, c'est toujours conscience. Il y a famille Bota, ou il y a Madame Belleville.
o bengaka bela na motema o ba voter na premier tour o ba yaka mobondo o ba sala choix na bango meilleur choix ya mwasi ya bwanwa sans nini sans choko voilà sans choko une femme naturelle hein? Lelo basi msuku kwa bimaka abu ya bimi kaka boye sa kotia make-up bat bapakati mbango po ma bevia lokwa nga ko sukola na nga la leti na nga na bimi na nga la pe ba na izi msuku stala na binonga abu je me maquille pas na la nga de na zaki la nga bon ka be na zuka na tisu na bon suku na nga na fungo caméra talinga te sko na lokwa mama ya biso mama belle vue quand il a patron pour consommer ba film s'il vous plaît bozonga nde tozalaki promotion partout esepeli so yaya moto bato bakona ba TikTok katelanga na TikTok katelanga na TikTok na okagu akota pela bana oki gu na oki sentiment oh yaya na okagu bon Jemima Ibele commence maintenant les kisongi.com. Nabini. Je commence les kisongi.com. Première songi. Appelez-moi. Moi, songi, moi, ça une songeuse. Bon, invité. Jemima Ibele la songeuse internationale. Ah. La reine. Baby que si la oza motema mabe moko si la oza motema mabe donc si la po yo otia la reine na ba film il fallait ende ko singa ba beaucoup no pardon ko bana ko le nete point na première pardon tant que première deuxième le te poigné oza ko ba 10 dis pardon, quand on a touché les points les plus pétés, bah fan na yo, bah fan bah leli, mam silimbi ça y est. Oui binga Jemima Ibele na ndoko sa théâtre. So yaki na mama présidente de quoi la reine na longa groupe na e kala. Mais la longa kala ma chérie. Parce que ma présidente de quoi la yo. Non, on ne sait pas été. Et baza belé ba président ba groupe. Mikala sila. Ya Doudou président groupe na moi azana mukala. Nani? Ngulu masa mukala yasila. Ya tete pa na ba ni balekaso na chaîne nyanga na chasa. Mukala yasila. Mwana ko silika. Paché mukala. Non mais boza batako bozo epatenga. Koso yana ba groupe na bino. Ya na sina longwa. Na bosani ya mayo mukala. Kosuinga na groupe na bino mais na sina longwa. Puis le seul anga bien dans l'histoire. Cardozo amukala sila te amukala belvité mais Cardozo aza mwana oyo abibi pa ya papa na biso nani comme modero totokani aleka pe et pas ya mayo mais ya mayo lelo mukala ya sila ya makama mutu c'est la tête. Avec une autre songi.com, appelez-moi la songeuse internationale, Jemima Ibele. Comme le monde comme sto lingablo, te letinga lingablo makasi. Ngai bo mo langa boy. Na kota kalemba ba pesa ko compter. So na yeneti na fikin, na yena wale za ni lemba foire. Na ko suka mwa
mokie na ebandela super soka na pusani kaka kota bacheche mama e ngai ma yolandanga mbangu na lemba ngai ma soka bungaka na lemba ça veut dire to bandaka ngane obenga ngo nini lit ya mbangu ngai liboso ya mayo na sima sikoyo loko na sepelaka po esalema sa caméra vie tout oyo komona nga so na lemba vie esa bato batia video bafilme soka na moni baofilme mbangu na okimiso ozala na souffle te epwani bankoi babofo batembo nga siko na melaka ju nakokimo ola munene o TV na souple omoni na kimisa bambangu te siko ya turo la lemba mpona moni koyema yakomona kwa lemba eza ya bango oh nyoko okimisa nga na lemba boye nga na kifona ke na leta otela sala kamni ya mayo oh neti mati mo bete kobetama na lemba wana bapesi nga mteso na ke ngabi nga eso na ke kulanga lemba tolanganaka bama le vieux ça a pépé mais moi j'ai Mayo. Esse jour na kani na lemba la boy. Ngaboka sina comme la lemba na bani na nkoseka. Na seka sina comme la lemba. Na di moi ka beya ma longo kula ko ayola na ngati ko ta lemba fora. Non, yama yaza feste mageli bumuni yama yaza mbangu moko. Ba on di basa bomwe mutuna mutu ala kana e. Tuna mutuna sko kaya bia fâché za kanini. Fâché so ka moninga. On dirait ba mabela ke la komemilanga. Boma akomisaka o ba pe on dit thorax. Akomka. On a tuni Yo ozo vimba bomendeni. Moi. Aya pepe nanga te. Aya wate. Aya kote te. Asinga ngabi. Yango bala balo la place fâché to dini. Lo coupe. Siko ukipanga bwani. Bongo ba finga ngala mona nga bango balekala ka. Etalinga te. Comme non kuna finga bino te. Mais wasu omoni ngabo perdaka. On peut la charisme sili. Kuna makamo muto mwe na onte soupe. Ite so to mona ntour to mona ni soka usala nga nini. Mais fâché akomaka. Ngabi sili mama Zabela ngai. Akomuno bakomi Golbert. Akomi na Mike Tyson. Akomi na Non, watasi na sepela na bino. Boa fantastique. Boza ba pere moko. Ala, boa kana te boche munoko. Soka to ye. Ora musuku na bwe. Nakani. Shoga abela ngala téléphone. Jemima mkono ya Kishasa. So na mona la voiture na ko buko makolo. Ngapela mbi, OK, pas de problème. Nzai pala la raté. Na sa monsieur pas teka. Na tala ka bwe shoga. Avant la table sur tout ça monsieur ka ba. Na kamoko. Net j'ai mal na daki na kana na Mais la limise ngabi yo suka la domination. Ngabia na okanela wa muke wana bianka ngabi ngala dominaka yo tulu botu na sangola ngate dozera ngala mto la domination ngato kanenga so moninga yo moko olembi do wana eza par rapport ya moi imo.com to se kapela bandako to seki sikoyo ngai komimona ngabi nazala mwana ya théâtre Vous avez un bon charisme te. Sikoyo ya tete to kuta nena makamba président makamba na biso Sinark. Place to ko dinanga na tete na ba mai wana wa piscine wana. Nazo raisonner. Ngale ya tete na kata mai wana meza somo. Tozo balwa kabu. Na mai kima simba elipate
imu.com to seka mais nakaba so na mambeza vérité ba comédien et ça linga esengo pourquoi le na yemona ndeko la moi si ayo donc ça ba comédien belé souffle bokoma ki souffler wala ko souté ba mbongo ça ba filme ya te mais ayo ko donc souffle mais na ba chaîne na bino te na chaîne na ye sikoyo avantage à des années a kota mbongo na chaîne na ye moko tous les deux chaînes et ça la Bellevue tu veux la candidat ça ya yé vous voyez maintenant l'avantage de madame Bellevue dans toutes les chaînes on est à madame Bellevue donc c'est ça l'avantage ba chaîne tout wana eza ya yé moko donc a fait la té a bonde la té azo ça la paix partenariat té et ça ba chaîne na ye moko. Alors, bon consommer, parce que mbongo quand on a ba chaîne wana et d'araba orphelin et d'araba veuve. En tout cas, continuez de consommer nos films et de commenter. Na un sujet ya maman Esther Ngalasi. Maman Esther Ngalasi lelo yo. Elle est heureuse aujourd'hui parce que na vie net rôle bateke non azanga kipe mutu. Azaki pe na mutu o ayake. Mais maman Esther a dit quelque chose à lobby. Mutu akoza o kwa ye okuna ye ko regretter te parce que Jaco na akoya et interpellé nga. Ça veut dire relation à tonton Jaco na maman Esther eza ya bana nzambe. Et ta relation moko beza basée d'abord bâti na libanga o eza Jésus-Christ. Alors eko céder na ba chantage te, eko céder na ba émissionnette na bino te, na ba panel na nouveau matin na ba TikTok te. Alors eko céder te. Je suis très émue lelo ya komona koyoka témoignage ya maman na biso Esther kolobake abanda Bellevue mutakotia nzonding. Mais abanda tete pas poser Caleb. Donc poser Caleb akotia nzonding te. Mais mutakotia nzonding ezali Bellevue. Cette reconnaissance laisse alinga bien. Mais mutakotia nzonding eza Bellevue, mais pas s'il a pas joué. Ça veut dire que non, asa artiste complète sans polémique. Ça m'a fait vraiment du bien d'entendre ça. Et le côté où les artistes beaucoup manango yango, artiste bo saka musala na bino, ba bengo place yo sel musala, bengo place yo sel musala. Bo longo la comportement na soko oda côté faut finga place bo da immaturité na bo mwana. Bo za bo mwana ya TTT, artiste bo za bo mwana ya gabité. Ba artiste bo za bo mwana ba artiste na so tuté. Bo za bo mayele ya mama Hélène, mama Marie-Hélène bo za mayele ya Ma Nicole Bakata ninga azalaka. Bozo mayele ba Cardozo. Bozo mayele ya bato baza mayele en fait. Hein? Donc mayele ya bato wana te oyo bako salaka makamu na ba ndenge moko boye. Lelo boye namoni Manike a commencé la tonton Jacob émission genre que tonton Jacob na mwasi na ye liboso bakabwana aza gigolo tout ça et j'ai vu ce qui famille nyango matua no famille moi tonton Jacob tout ça boye ba yango lelo boye ce qui simbité libala ezala ki camaraderie to fandi na kata libala ce qui simbité et simbité parce que divorce ezaka échec c'est-à-dire na zui échec na libala yango na divorcé. Et tonton Jacob a dit que non, il a échoué dans son mariage, il a divorcé qui. Et ça ne lui permet, ça ne lui dit pas que Akanaka m'a beaucoup continué. Et il a encore retombé amoureux dans ma mère Esther. Botika la bango, botika bango, bazala la bolingo na bango. Pourquoi beaucoup comme ça va une mission Manike? Hein? Manike yo na tonton Jacob le lobe coupe ma mère Esther tonton Jacob ko lo balikam. E coupe non ya ba intellectuel ba tamayele. Hein Manike langa. Est-ce que toi, tu peux mettre ta bouche dans ma rambo? Yoku tu nani oyo akin R9. Avec na âge à moi no ko botat. Est-ce que maman Esther a ko botat tonton Jaco? Et Manike. Ni ba tu peux ça ko chasse nana R9. Pour ne ko pesa pe maman Esther chance te na mobile na. Hein? Ye wa to maman Esther ye wana.
balati ye baga fiancé parce que tout je comprends nga yebongo c'est que a pe un mois près et puis mariage wana mona ko ekosangisa nde na mona po to je ka tournera mingi kuna na SB mama Esther atunara awa na bela ondie kosangisa susu donc age au mari oza yo moto ba mbosangisa o na mona ko ndie mususu esangana à moins que mon ka créer voyage à voyager. Ça vous dérange en quoi? Est-ce que le lobe ce que mutu azaki na mobile na mwasi bakabwani akoko refaire vie na été? Ako ça la te que non a refaire vie na ye, asa appelle vie na ye, bakamne mususu il peut pas faire ça? Qui vous a dit cela? Nani alobi na binango? Hein? Qui vous a dit ça? Hein? Parce que moi, ça m'étonne en fait. Ndenge maniqué aux huiles dossiers, en gros, tu commences à faire des émissions et des rangeons en quoi? Au lieu d'un bon, il y a famille à moi, c'est papa Jakwana ou bien quoi? Ce qui famille, bah, c'est ma kabwana qui. Bah, on regrette Toto Jakwana ni. Parce que je dis Toto Jakwana azaki gigolo, ndenge yo maniqué au lobby. Ndenge so appelle message que non azaki gigolo pas maman wana. Comme on regrette pour comment on sait comment on mater les panel. Vous savez, vous mater la panel pour la combiner. Vous êtes dans la sens T. Dans la sens T. Les comédiens, non, moi, ma kamatoto Jacob a commandé Bobé Tango Karabolo Bangouté. J'ai aimé visite. Il y a Papa Lapso Turbo. Na tournage à Madame Bellevue. J'ose croire que mon moni en goku n'est pas Papa Lapso Tadingalapa. J'ai aimé ça. Pourquoi j'ai aimé ça? Parce que tant que Papa Lapso Jacob a Beli Awa. Les gens ont dit quoi? Les gens ont dit que Papa Lapso Jaco, Papa Lapso Turbo Nenga Beli Bongo, allié Poutoulou Kuna, et pas, non, allié Pouzou, hein, vous voyez bien, allié Ngokuna, et pas, il y a, na Bela, batela ke loko, yango liango, ba fingi, ne ba koko finga. Et Papa Lapso Turbo, qu'est-ce qu'il a fait? Après que Ebela Nza mené dans ma longolé ou ta longolé na kufa. Dingizo, c'est mon frère. Comme on est bienvenu Moutungilai. C'est mon frère de Sinak. Il y a un combat solo et à présent Caleb. Voilà comme moi, bienvenue, bienvenue. Oh, bienvenue Toukeba, bienvenue Moutungilai. C'est mon yaya. Et tant que papa so turbo azo bela déjà na ebe kazo bela mais on est makamwa Sinak na koya na toile ti et tant santé do kita na zo yeba que santé do kita mais makamwa tu ya koya na toile ti et atali lelo yo na ko finga matu o ndeko na fingami abi comme j'ai la force comme ozonga na ya Eunenga yebongo yelo kwaki alakisi ba abakulu na queue. Mama mbulu boloba ezaka réalité en fait. Ezaka makamba solo te oblu bolobaka. Ezaka makamba solo te oblu bolobaka. Vous comprenez? Ba abakulu na bino posa na bino za kebo mona Papa la biso turbo ndenga konda ki bongo ndenga beli bongo akende kaka. Bobo latisa Madame Bevi liwa na yena nzoto. Bo latise ba liwa mo na nzoto mo be oyoke ezata la mutuna makolote. Mais nzambe la bolingoni se souvenir de son serviteur. Atiki nzote souffrir. Mais atikele molimo atikele pema et bomona turbo papa turbo na kata mukili oyo azala témoignage kaka ndenga bomona ka vide de loin témoignage nde boko mona papa la biso turbo santé na ekozonga akozonga ndenga zalaka toza na toile
akozonga ndenge azalaki santé wana na yebi yo na bomona te moni santé oyo ozongela na bomona santé bongo te. Parce que si Dieu veut restaurer, hein, il restaure même la santé, il restaure la vie. Et c'est ce qu'il va se faire dans la vie des papas Tiobo. Il va tout restaurer. Pas là que ça bino ba abakouk. Mutaobe la maladie mususu. Ale bilo bobi o batelie nan opuzu na kata biloko. Puis bolobi ki wapi na bela. Donc bilo mo la rapena bela on dit ndako mo ba satana. Mais vous avez bela boyebi ke boyebi ndako wana bien. Ce qui moté en abété. Oye ça la rabino. Pour ba archive la mneza. Ngai de na boye na zwa maman la patron na loba la ngai ke na profiter na ba fan ya koto la ba fan na koto. Mutaloba lo makamususu yo comme ça makamususu. Mutaloba la mutu bongo profiter na tous les deux fans. Aza mutu mabeto a mutu malamu. Mutalobi a bilo ke lango be. Ba mususu wana boye la baronne Belvique kandi la baronne na rakala pati ngalo ba film té bomilaki sa musuku la ke no ye penda ndenge abola batu te ba komela tu mutabo te maloko ayete muli mwa mwa sala mutolo maka munyoso tu ekozwa ete po aza mwana nzambe o kuna mususu kuna boye bakangie na prison kuna pona aimose kaki chroniqueuse mo lelo ba bota na ye aloba kasenga merci soki pona yete de la bima na bima qui t'a passé quelque chose lelo comment ko finga belle vie donc bela za bato so seli na ibo lamu ko na gauche droite e bosa nango de betel mobe na ebité so betel mobe na ebité betel mobe ebe meloka binemi ebe meloka combat hein ba abakuluna campagne au bosala rapport en beau déstabiliser madame Belgi et simbate parce que yé a osa anika musane to ki jour wana ba vie o epesa na ba film ne ana concurrence ti po bino ba abakuna boza motema mabe boke tina kozo ba vue ya est boko comparer na dinana. Est-ce que ma kelele obile bo sala kuna ba biselo tu bo sala kuna si ba dinana sala ngo asala ngo te mais bozu ba vue ya dinana boke bo comparer ngo na SB ba lipe ko bote pe ba blo pe ya ko seka le boza peuple moko boza bata trouble en fait. Donc tout le monde a beaucoup à gérer ba communicatrice n'était ba ni n'était. Autant la kuna mutu kwa à la reine ayeko ya au moment oyo ngeleka a commis film moko ya ko bina ya baluketu. Donc kuna yo komi danseuse na munene tu na komi danseuse. Nzambe la ngai. Lobi makambo okondinga ekendile so tali yango wapena ke no te. Bakambeke mabe. Et puis yo ndongo za bongo okoki na okobwakela mutu ba jeton te. Yo mtu na makolo soso. Yo banda histoire ya théâtre et banda. Mutu aliboso ayeli biso kosenga ba pardon ebele pour que batie na film eza yo. Donc attends le beaucoup ba chaîne na ba biloko no comme côté ba nzembo o ba ka moi jeton te. Donc OK kuna na mérite te. Ata kuna ngele ka opre te bo mona ngulu masa te. A oseka yo. Donc poto comme aller au niveau obwe abonde linga dona ngamo na bote nga nga sala ngango te. To ye moko mo le bana avec longa la limbisa kana pasi elati ye moko a cédé parce que ba sengeli yo do yo zui ba dérogation ozui ba ko senga ya par-ci par-là ba sengeli yo ndengo zawala makolo nani mutu apesa kwa makolo soso ozui ba dérogation ba sengeli yo donc OK kuna na mérite alors qu'on a la fierté qu'on se sentir fierté
C'est ça un conseil que je te donne. Ça non simple. Comme to maman te kita. Oh, ça bien te oh. Comme to maman bakas bende. Ou ben ça simple. Oh. On est comme si ba mona kyo oza su côté oza te ba bengi okuna yo ko jouer. Yo mto osengi ba parler bele bongo obondeli. Etika olala na se. Na si jour ozo ka pe parce que yaka place bobe la kota bobe. Na si o sauter ki pene. Encore de mutu batamine c'est que c'est le cas on a bilama ba pour l'émotion. J'ai toi nini yaya. J'ai toi nini. J'ai toi ya nini. Et là mon pépé mo zo ya par rapport à ma leader à Missy. Na yo ke boyebi ye ndenge ba bete so masasi so nini ya likolo so pe ndenge bazo lobana je comprends pas là. So ki 20 so ki ndenge ba kateliko so pa sala nini zo comprendre te. Leader à Missy c'est mon frère tout temps na groupe ya Ezu ya Daven Touloulou. Ba groupe à WhatsApp. To ba na ebela ekuna leader abana mukem ke ka ba vantiti na ndenge akomi boy. Et on l'a vu récemment ba sorti mais ayabaki maman Ida na émission maka maman Ida lobaki tout a soufraka c'est que maman na papa la biso sobe yepe la tourna ayaki asepele na ngote tout il a dit des choses mais les lobé a comme na problème na likolo et na problème likolo wana mutu lokola Mida lobaki non leader a Missy na ba privé azolo bakeza président la dit sobe audio ango il faut fuiter il faut que audio ya voix ya leader a Missy dans le azolo baki non ezali président la dit pour eza audio so da audio faut que on a ba réseaux sociaux faut on dire que leader a lobby ango pour yé moko na émission le baki non maman ese maman Mida ba page tanga bi ba polémique bola tanga ba comédien te parce que yé moko le leur changer sous langage ndeni alors ngala besoin ka audio wana ebima. Parce que eloko yo Mida dolinga asala et kota confine ba abakouk parce que groupe ya papa la biso e sobe e ko linga te ke Mida o lobela kasila aya koloba bilo bobo pour la président la bango et c'est que ba samba ba koya et c'est que ba Peter ba koya et c'est que ba fille na bango so ba koya et créer polémique na do créer ngo molobela si la Mida koka. Olim sanga na ka mis des particuliers et des rabattus sautés quand exactement un peu c'est pas pour tout le monde c'est cas on se fait comprendre parce que place monter na yo qui me poser soba lobby que plutôt na rolakisa na kosala boye soba ko lo blo abongo ten mais mi d'accord c'est les makam kalbaki ki akolakisa bo mo na makambo ekendelela. C'est l'idée, mais c'est mon frère. Kota la boado souffrir. Likoloye kitate. Aye na réseaux sociaux pour ani aime sous ce qu'on sait na lisungi. Et qu'on sait un peu prière. Et qu'on sait parce que amu ta réseaux sociaux. Yango aye. Aye te pour que non la passe sur ça la ngombo bakse sous passe. L'idée aye pour na bongote. Azana passe. Bon créer les missionnaires il y a pas cité s'il vous plaît. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Pour créer les missions, tu n'as pas cité. Mais ma cambo, on appelle la chroniqueuse. Attends, la madame Bévi. La chroniqueuse de départ. Na comment ba sujet ne te yebo na ko posa elango. Mais na otala ke eloko so na sala ngona ndemo e kote mama langa na makambo. Non ça la mania ni yo lobelango. Non yate ke non na yeko lata mutu mobe chapeau la lati mutu mobe ber mobe likambo kuti yebi mutu na makona ngote. Alors moi na benga Mida. Nde bakambo zo bandelela. Ah. Et comme ma guerre. Et puis maman a so Ida keba musano papa sobe ekobeba. Oliko na yo nde ba comme ko finga papa sobe ke non ye mutu abwakeli nani malade. Maman Ida zala trop sage parce que musala na yo ekoyeko beba. O tika ko leka na SB na ba chaîne ba bien encore ba YouTube mais na TV ekoya ko ba poliko na yo
na émission okende ko ba n'importe quoi na âge na mukolo bongo ba comme ko finga président la die sobe ba comme ba ki yemtu abwaki malade wana o eza likolo ya leader mama Mida mama Ida zala trop sage na makambo ndeni ekendelela. En tout cas, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. C'était l'analyse avec moi et l'humour. Parce que là, c'est que ça veut dire que la barrière tout le monde dans la musala tout le monde a vraiment ma camona biso. La musala je crois qu'il va tout le monde c'est qui et ça les bino plaisir. Il y a trop. Voilà. C'était Gemma Ibele hein dans la cata analyse c'était Gemma Ibele. Comme na na suka na roya pour la kokebisa ya tete na roya pour la kokebisa ya tete na mambo yo lobi ke ma chéri mon frère koloya oleka puka loba bato ba combattre pour la ba gag internet ko panzana lo nia ko lobe ko panza internet panzana pour la ma chéri mon frère lo nia ko loba ya non ça combattre l'identité aux la moi c'est mobile les a passé pour intimider bandeni la balia royate. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup, que mon Dieu vous protège hein. Donc on se retrouve prochainement hein. Donc continuez à consommer film la biso disruptive et nzamba aussi biso bolam. Alors bisous bye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.